Yaya vie normale makambo mingi elekaka na moi ebandaka bongo na butu yo soki oloti ndoto na butu zala sûr que ndoto wana ozala victorieux lisolo tokobetela lelo ezali lisolo oyo mama apesi lisolo azalaka bongo na Canada ye alotaki ndoto na kati ya ndoto abetaki mwana na ye ya mobali kombo na libumu kasi na tongo nango abenga cousin na ye to pe neve na ye boya badi kolela libumu pasi nzoka cousin wana abalukaki mwana na ye akotaki bato na ndako po ya kotia trouble azwa mama suka risolo oyo kopesa yo pasi bato msuto pesa mama confiance bangwande bandoki n'importe qui okota na ndako na ote salaka très attention genre lisolo tokobetela yo lelo renouvellement ya ba document na France ça pose problème premier titre de voyage to pe renouvellement mikanda ça fait passer ça fait couler beaucoup d'argent dans le poteau bando kebele misala banga ekufi kasi pola nini ekufi est-ce que bazali ko renouveler kaka to bali ko renouveler souté bandeko depuis mois d'avril ba changer ki bongo régulation makambu ndenge nini ya ko renouveler ba mikanda premier titre de voyage to pe renouvellement mikanda normal site ya sika ebimi en neuf ba faut ko renouveler yango na neuf kasi pona ko renouveler yango procédure nini ko sala yango to ko lakisa yo lelo a na émission oyo zala branché kokamwa bandeko bakangi papa oyo azana restaurant ya yamba alambaka mingi kaka mikate kasi ali kotia kaka na kati ya mikate pona ko amfute batu pendant plus de 5 ans et pesi passe ya kosakana te makambo oyo tokuta na mokili. Nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop.
Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika news tubujwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokuta na kapona kobeta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala ngai babengaka ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ozali kotala biso oza na France, surtout bino batu ya France lelo to fandeli bino intéressé bino pona kotalisa yo boni oko renouveler mukanda na yo ba boy ko renouveler mukanda te kasi yeba procédure nino ko changer parce que depuis mois d'avril je crois le 4 ou le 20 ba changer qui procédure de renouvellement ya mikanda et konbongo en ligne oza na Belgique, oza na Venezuela, oza na Brésil, oza na Afrique du Sud d'Urban, Pretoria, Cape Town, Mafinking, partout. Tala émission na yango ndeko soki okoti eloko ya liboso na kosenga na yo o partager. Na lobaka yango chaque fois masolo automate na kabino awa to inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesa kabiso to beta pona kopenya kaka batu yango na beka ka émission oyo ezali émission ya éveil ya conscience yo soko se kotala émission oyo kotala ka yango yo moko te likambute ato zali yo moko na yebike sikabo zali na kati ya train to na métro ozali ko kende musala yoka yango to pozali na repos zali tango soupe papa na mama bavandi na ndako bali kolanda bongo radio lokole parce que zali le seul programme, la seule émission oyo ba famille ba fanda ensemble ba ekolanda sans insanité et salama. C'est que bien. Voilà. To ba chaque fois ba deko soki yo posala solo ko pesa to ya ko beta ko banga te benga biso pesa li solo na yo parce que expérience na yo e kotinda ke ndeko msupe à réussir topé à ça la tension ça la keba à ça la angele na isika yo koya ki ce qui peut réussir ça qui c'est bien pour ndeko msupe à réussir. Voilà, to kutani juste après ceci. Voilà, Bilenge Kitikalo avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour Zawana Naba Histoire Makoya bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement. C'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec papa Fiston Pelende. Tata Sadek. Na équipe mobile ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza eloko on est ensemble il n'y a pas de souci. Tikana pesa mbote na le patriarche Matimina Tampo na Paris. Patriarche mutasala ke batno soba sala na mikili c'est que bien donc il y a peut-être comme ça patriarche Matimina Tampo le patriarche pour combien ya mama Eugénie mbote na yo na bosanité mbote na Tijon Lushombo un prince à New York au combien ya mama Franc on est ensemble. Titre de voyage, toi renouvellement à titre de voyage na France ça fait couler beaucoup d'encre to moyen na réseaux sociaux maman moko azali ko lela na bozo ba ko renouveler mukanda na ngai na ko suka ndanga nini ya des fois biso ba congolais en général na ko sablote ndeko balinga ba mikanda te okomona mutaza na France mutaza na Belgique mais ataba kambo ya cell phone oyo azoko akosala yango te ayebi ata ko s'abonner te bona ndenge ya mabete oui bana na biso to yiko bota bango nde bayiko yeba makambo ba nkolo ezo pesa ya pema mutu ko swa ya ba boy ko renouveler mukanda na ote kasi ba changer système ya yoka ngai malamu ko boma information oyo pona yo moko te ngai tata ya Sedek Fiston Pelende na aliko talisa yo commerce ke okoyiko renouveler mukanda na na mboka France. Bande ko belé bandi ko lobano bazo linga biso awate ba pimela biso mikanda na France te ba pimete ba changer système parce que régulation ba loi ba arrêter et maka presque chaque temps dans tout le pays en ce qui concerne bino ba développement ba na France et komi boyi et si ka bo ba ko so ba rendez-vous wana ya ko renouveler mikanda na bino normal
topé ya la premier titre de voyage renouvellement premier titre de voyage eza lisusu kuna te et comme sikoyo en ligne ndete bakana anglais online en ligne avant que de kuna yo il faut appeler ça yo rendez-vous. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a quelque chose dans le tableau on a tableau on a oui bon tableau on a OK. Alors et ça na site il y a ANEF il y a là là très bien la raison dans sous-souté. Vous avez comme tout ça m'a trop là ça rabino radio no collé tout ça la kana pona bino ko sunga bande ko boza la l'aise tango bino boza li à l'aise biso pe la radio ko to la l'aise to ko mona ke musato ali ko sala et ça li ko bota bongo mbuma ya yo ça na France pona o renouveler mukanda na yo topé premier titre de voyage na yo procédure ya ngoyo site ya sika yaya na bandeli oko renouveler sika ya kala souté basi ba changer makambu yaya et commis en ligne aucun site oya ANEF na site oya ANEF soit fongol ça ANEF na okomona espace ya lio on espace wana otie adresse email na yo adresse email na yo par exemple fistonpelende@yahoo.fr na mot de passe na yo tango otie yango alors na kati wana otie ba doki ba photocopie ya document na osali photocopie o scanner yango okotisi yango kuna otindi yango okomona espace mo ba komi envoyer tango envoyer yango ekei ba ko kozwa na site wana ya ANEF ba kotala yango soki ba document oyo ba po so okoti okomona ba document basengi bozomona ba document so basengi ba document wana ba photocopie nango scanner yango tindi soki oti yango soki ba document eza OK c'est bon soki ekokite ba kotela un message que non ba document na yo on a reçu ba document na yo consort ba kotela message soki ba telo message ndengo soki eza ekokite ba wesa non ba kisa dossier intel soki ezali ekoka alors eloko ndeko leka après 5 jours bat oyo le site wana ANEF ba kozwa dossier na yo ba kotinda yango na préfecture oyo ezali pembeni na yo na préfecture moko songolo préfecture ya tinini oui mo boyebo ta France webi ba kotinda yango na préfecture moko songolo et pas wapi ba tu ya préfecture wana ba kotinda la yo rendez-vous na ndenge yo okotaki dossier na yo kuna soki okoti dossier kuna te okesika kala ba ko renouveler te tango ba ya préfecture ba kotinda la yo rendez-vous na rendez-vous un jour rendez-vous okokendende o memi ba originaux ya ba document na yo est-ce que ndinga malamu o memi ba originaux ya ba document na yo kuna ndeko présenter allez ba ko traiter dossier na yo ba ko renouveler soit premier titre de voyage to renouvellement wana ezali kaka pona ba famille oyo ba ko renouveler mikanda kasi pona ba famille baka oyo ezali famille française bala français wala ezali site msusu totel mba site so yango wana ce qui est important zaki to signaler bino ba boy ko renouveler mikanda te et ko mbongo en ligne yaya partager émission oyo tindela bandeko boka taka partie oyo okati partie oyo yo otindi yango tindela bandeko wana France bazé ko lelela trop to mona ki vidéo moko etambolaki mama ko na mwana mkongo balongoli nga musala basali we oui ba tebele balongoli wango musala moi ba renouveler contrat musala exact parce que mukanda ezalité alors ba boy ko renouveler ta la procédure yango to pesio pona yo o renouveler mukanda na yo o to loba kité to lobby en bref et si ka boade ko renouveler mikanda kala eza susunde ngora te eza sukuna te et commis en ligne kene na site ya ANEF kuna so ko na site ANEF wana yo okotia adresse email na yo na mot de passe fungwami okotisi ba dossier na yo ba photocopie o scanner yango kotisi kuna alors ANEF kuna akotinda yango na préfecture moko songolo bande ko préfecture ba ko pesa yo rendez-vous soki ba document okotisi ezali bien après 5 jours on va te répondre vous avez bien té ba ko yebisa yo ba document boyeboye zangi après la préfecture ne okokende ko renouveler ba kobenga yo okende ko renouveler voilà et ça clair wana pour la premier titre de voyage na bato bazo renouveler mikanda normal kasi pour la bato oyo ba famille française ba na français consort renouvellement wala na site sous nyos to telebino yango wana o to loba kité to lobby c'est que bien
tala musala ya radio lokole yango wana ya on la senga kala yo o s'abonner to s'abonner to na beto ko bakaka 15000 ya pamba. Alors botala ka ebele na yebi ko tali ebele tuna papa o s'abonna ki déjà tuna maman o s'abonna ki déjà ba to ebele bo ali ko tala mais to ko s'abonner te ya to s'abonnaka et puis ce que koti et le ka liboto chaka ba j'aime ezali bukie bandeko matsaka ba j'aime telanga j'aime kuna pona to bomba émission o to sauvegarder émission o to sauvegarder programme ya kitoko oyo bisina bino to kutalaka pona ko partager c'est que bien makambo ya ba restaurant oyo ebandi ko zo en plaire ba to ba ko sala makambo na ba chaque fois makambo oyo on dirait bandaka na ngokala mais pona internet ezalaka te réseaux sociaux ezalaka te à l'époque yango to bandi ko mona yango te pour dire makambo bandaka le bakangi ndeko oyo ye ali ko tsabongo bakaka na pâte ya fari ya mikate. Chose grave, azali ko tiate mais azali ko sala kaka na pati ya mikate. Imaginez bandeko osali pati ya mikate chiko aneni na kati kuna baloli yango. Soki pe diarrhée, soki pe même na baloli yango surtout wana ali ko lesa bato abi asala yango pendant des années bandeko musuba leli ye soka uti musana poko wana asomba ka mikate wana akiko pesa mwasi na bana baliaka bamelaka nango ti njoko tala makambo mutako ko sala yaya. To somba asubilo ko ba restaurant to somba asumi katete to ngani bakabia boy pasi yango na répétaka chaque fois yaya soki yo osombi eloko ezala ya biloko kolia ezala nini yaya bondela lo sambo efutaka yaya lo sambo epolaka te o yaya bondelaka osombi mikate na mbongo na yo osombi lipa na mbongo na yo osombi musui na mboka na mbongo na yo osombi ndunda osombi elamba na mbongo na yo bondela nzambe komisa elamba wana ezala kaka elamba mikate wana ezala mikate oyo tu batie wana ezala nul et sans effet bandeko epesi pasi ya kosakana te bandeko oyo baleli esalami bongo na Cameroun mikolo na Cameroun baza kopesa biso masolo na masolo Cameroun na Congo Brazzaville batomboki na masolo bandeko ya Kinshasa bolali na Angola voilà Kinshasa boti na suma sote bolali bolali lana ndeko de batie azo nena na kati ya kaka pardon azo nena na kati ya farine oyo ngasala mikate asala ngo chaque fois et pesi passe ya kosakala telanda. C'est une affaire qui défraie la chronique dans les carrefours, les buvettes et autres lieux de rencontre de la ville d'Obala. L'un des points de vente des beignets bouillis haricots les plus populaires du centre-ville a été scellé ce 4 juin par les forces de maintien de l'ordre pour pratique de sorcellerie et empoisonnement. Le nommé Louis Bernard Ndiki, âgé de 47 ans, a été surpris en train de déféquer à l'intérieur de son box où il a l'habitude de pétrir la pâte de ses beignets. Immédiatement, les forces de maintien de l'ordre ont été alertées. Le suspect sera conduit en cellule et son point de vente scellé. Les populations sous le choc n'en reviennent pas d'avoir consommé des beignets caca pendant des années. Je me suis senti vraiment très mal. J'avais seulement l'envie de retracher tout ce que j'avais envalé dans mon ventre ce jour-là. Et si j'étais vraiment là, si j'ai eu cette occasion-là, je l'aurais même frappé ma moto sur la tête. Donc vraiment, qu'il reste vraiment dans sa cachette là où il est parti, parce que toute la population de Bâle est vraiment contre lui et contre ce qu'il a causé. Ça nous a touchés. Pourquoi? Parce que toutes les familles mangeaient les enfants. Parce qu'un parent peut-être comme moi, je pars en soir, là, le soir, je paye les beignets pour garder peut-être mes enfants. J'arrive que... Quand on m'a informé ça hier, ça m'a vraiment dérangé parce que c'est ça même qui crée parfois des maladies. Selon ces consommateurs outrés, le fait de déféquer dans son atelier de beignets renvoie à une pratique de sorcellerie qui consiste à introduire des sels dans la farine afin d'attirer mystiquement le maximum de clients. Mais comment quelqu'un vient nous tuer dans notre pays? Comment? Lui sort d'où même d'abord? On a mangé ça peut-être, ça fait même 4 ans ou 3 ans. On a le tué depuis le caca. Parce qu'il y a notre maladie. Le docteur dit qu'il ne connaissait pas. Ça sort où? Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Pour se défendre de ces accusations, le prévenu dit avoir agi sous l'effet de l'alcool. L'enquête ouverte devra donc déterminer s'il s'agit simplement d'un acte incivique et insalubre ou d'une pratique de sorcellerie. 3, 2, 1. Feliz Año Nuevo! Feliz
Pour la commémoration de notre pays à l'accession de son indépendance, Théo Mouteba Chilamwinda, Ngandu Protection Service, en collaboration avec Jean-Paul, DHL, Boss Manassé, David Girassi, Guilain Bofassa, Trésor Massalo Bokoya Durban, Charoufa Mwasi Oaleki Bastion sur Peruna Mbongo, organise une grande soirée indépendance. Boya to fête indépendance cha. Bananyos tu Mada City, Cape Town, Johannesburg, Yaya, yo o raté, na raté. Kaka na soirée wana Mi José, restaurant Mi José ekofungula bongo officiellement bandeko. Boya ko découvrir biloko ya bio ya restaurant Mi José na Mada City. Yaya nga nazanga te to kutana na soirée Lupanda. Yaya musique ya gogo, musique ya indépendance cha. À l'occasion Trésor Nuance alobi ako présenter bongo officiellement nzembo ya Théo Mouteba Chilamwina yoka kunga ndenge beti wana mwana mobali oyo somo a beti kunga na nzembo ya Théo Mouteba. Yaya il faut kaka osala poyo moko o vivre yango. Musique ya gogo ba musicien ba kozala AS Atari ya kozala, Montana ya kozala, Basho ya kozala, Fere ya kozala, Soda ya kozala, Bougie ya kozala, Yichi ya kozala, Trae ya kozala, bako matisa putulu na rumba congolaise. Boya to sepela Lipanda indépendance to zuyango. Yaya nazanga te bandeko. Adresse numéro 90 Victoria Street, Perro Central. Tokuta na saluana papa toko sepela indépendance ya Congo. Ozanga nazanga te le 30 juin à partir de 17h. Yaya Ngana kozala yo ozanga nazanga te. Animation culturelle Fiston Pelende de la radio locale, mais aussi Corsi Mangaribi Tibi bangonde bako anime soirée wana. Yaya tokutani bongo na Peru 90 Victoria Street. Nazanga te. Yaya bayaka kaka pour l'indépendance. Ya tokobetela osika boye lisolo oyo kopesa yo pasi na ebite mutu na mukili okosala confiance na lobaka yango mutu ya confiance ala mukili oyo azalaka te. Confiance dans mutu nde nzambe. Yaya papa na yo akoko ndoki na yo, mama na yo, mwana na yo, cousin na yo, neveu na yo, bango tout bako trahir yo, nzambe ako trahir yo te. C'est que bien je profite pour vous signaler déjà lobito après lobito ko sana témoignage ya kafu bomoni papa Sunda o alekaka liboso alobaki ke Marie Misambu ale moloto bazalaka na Suisse. Papa Sunda sala ka hôpital munene ya Suisse yenza bafungulaka emiso amona ke ba mindele bele bazalaka batu mwindu azongi lisusu ba révélation pardon très grave. Vincent Tulizi be ça a été émission ante Nzamba atalisi pour Vincent Tulizi, atalisi pour Sila Bissal, atalisi pour Bunagana Silanan. Bunagana Silanan Suswan, Bunagana Silanan moi Suswana. Na Mouta Babokenan. Lité ya Kanda. Ya Bellevue. Voilà, Bellevue atalisi pour Bellevue, Sila bitumba wana ya spirituel. Papa Sunda Pandi Poké, il est allé plus loin expliquer. Makambu ebele la kolingana na dévoiler yango te bokoyoka yango na témoignage oya kosala après lobby mardi to kosala bongo live mardi na 20h10 papa Sunda kozonga susu bokomi c'est que bien pona lisona bandeko loba bandeko makambu otomona na butu olala solo tandoto bandoto mingi la takanzoto comme la réalité yaya soko zo tandoto olati ndoto baola ndo na butu ozo bunda to basolo yo kanga yo sala tu obeta bandoki wala sala tu o gagner ba combat na butu parce que o gagner na butu na moza victorieux. Ce qui se fait la journée et ça se prépare la nuit. Ya ngo mona atala ki mukili ba politicien tanga bisto lali bango balala raté bango ba réunion kili te c'est que bien to sala katasolo bandoto ko négligera bandoto te
mutu apesi solo oyo mama oyo azali bongo na Canada histoire oyo esali na 2020 entre 2020 na 2021 récemment awa papa Fiston azalaki na cousin na ngamo boye en fait azali cousin azali en même temps neveu na mobali na nga papa ba na nga ya kala baza parenté bon nga pe na côté na nga so na ndenge ni expliquer nga donc aza de côté aza neveu aza pe cousin vous comprenez mais awa to kozoye lokola neveu moko kaka mama pesi solo abi azali mutu ya Congo Brazzaville esa ki ba solo mikolo kaka ba congolais ya Brazzaville ba tomboki mais elle vit au Canada. Elle vit au Canada. Bato apesa ka biso ba solo ba bato moko très responsable, très respectueuse. On a ça bino tant to beta ka solo, ezala ka pona ko nuire te, pona ko sungaka ko penyo yeba. Yo pour ça ba solo ko bomba ka solo te bandeko. Bandeko belo apesi ka solo ba ko mateki ba audio ya to zana ba audio na bino. To ko bete yango malembe liste ezali, ti ko ngwa to komna sika lisono to beti yango mutu musamarate. Papa Fiston ngona za mutu ya Congo Brazzaville. Mboka na biso na mutu ya Bwenza, bandeko Congo Brazzaville, papa nini? Bwenza, Bwenza non? Voilà. De Congo Brazzaville mais na Bwenza afanda ka bongo na Canada. Papa Fiston, j'avais un cousin, neveu, si vous voulez. À la Congo Brazzaville. To solo laka vraiment très bien. To solo laka to partage parce que presque chaque jour. Il y a eu un temps coutou. Il a voulu venir aux États-Unis. J'avais joué na carnet d'adresse d'Angaï, ma relation avec les États-Unis, mais Simba Yaya. Elle mususu no sala mutu kambu au moins esimba te ko mitu mate ko forcer te makamzu nzamba la sakeno likamwana e bendelo makambu ngala sala la carte d'adresse na États-Unis na Canada mais na sala tout ndeko wana yati alors cousin wana tant on dit que stage de simbite akena quelque part voyager quelque part on question quelque part wana abane ko vanda même makambo ça quelque part wana esimba kité bato bakena akemboka moko songolo esimbi na ngote ale linga ino en tout cas tantine yaya je dois rentrer ana bimisa mbongo wana maman apesi di solo na Canada na bimisa mbongo na pesa mbongo azonga na EP Congo Brazzaville. Papa Fiston dernièrement na azalaki na mwana nga mobali azalaki un peu maladif c'est trop dire na bota qui na difficulté au sakatene. J'ai failli perdre ma vie tant on a voté mwana wana dans lingaka mwana wana makasi osakate mwana nga mobali wana. N'habitude ngai papa Fiston soki na zana makambu na nga na yebsaka mutu te surtout makambu hôpital na bien marché c'est une bonne chose. Yo ba okende basala yo opération basala yo loko boy obadi ko chanter nga basala ngo opération nga fa ko hôpital ya keba oyebite na zo ko makambu wana les murs ont les oreilles te ba ko bomba secret. Papa Fiston on devait m'opérer kyste ovarienne. Asaki na problème kyste ovarienne fallait ko opérer. Ba yem ce qui peut mutu moko te. Aketa nga jour rendez-vous na hôpital aye ko zonga lobi nango ay ba Fiston j'étais endormi. Yoka siko sika na lobi ke no rêve. Siko ba bunisa yo lingaka o vaincre na rêve wana pe o ko za pe vainqueur na moi. Papa Fiston na lali ali ko lota sikoyo. Mwana nga ya mobali o la lingaka mingi o tana nga na bota ye la nga na kufa parce que la pesa consigne la femme qui a donné cette histoire là sikobwe azaka na mobali na ye bakabwana comme femme seule bon en fait azaka femme seule mais bala mobali mususu vous comprendre et mobali na ye azaki mutu munene na Brazzaville ya maso to beta ka Congo Brazzaville basaka bata minene pour vous dire que comment est-ce que batu minene ba batala ka biso na radio lokoli yango ata to pesa bino solo to koloba donc to le acteur employé va mo oyo eko blesser batuté eko eze batuté ndeko mo ka benga na pote moi Fiston comment se mettre solo wana ya mikate ozo bomba c'est comme ça inventé na répondre que ndeko to inventer kama solo té et ça na masolo so pesi du solo okolingate obete yango ndenga eko blesser batu il faut que ba mo oyo approprié pona vous comprendre et pesa moi du solo moi normal et blesser batuté voilà c'est ce que nous cherchons. La preuve est que maman a passé solo, so il a tangé ko mbal na yebo kondimati, mais ça mutu munena parce que mbal ne akala. Papa Fiston quand je suis rentré,
na lali na butu na zoko mona siko na butu mwana nga mbala ona ningaka mingi parce que la personne bango consigne na ndaku comme ndaku de choses ba consigne nango personne ceux qui sont dans ndaku personne a ko fungola porte soit bête porte venez appeler moi votre maman nga bon ko fungola porte wana mutu moko te afungola ndaku consigne la qui est prévu ba yeba ki no ndengwana mais na quand tu arrives wana moi j'étais en Papa Fiston tant on a la muki en fait na la muki na kati ya ndoto vous comprendre na kati ya ndoto siko alalaki ayo la muka abimi na salon boye amoni mo ane mobali wana na ba camarade na ye ba fandi ba obeta ba scrabble ba osaka na kati ya ndako ebisi me dit avec quelle ndoto mama na lotaki avec quelle permission yo okoti si ba camarade na ona ndako ba beti pop okoti ba camarade ya kofanda awa oyebiti ngana pekisa boko cha kota ndako. Non, maman, garçon, maman, tu sais que tu t'es endormi, je vais pas vous te déranger, Abi. Non, non, non. Que ça soit ta dernière fois. Allez, na benga na siko camarade ya moi na ngambala. Allez, bobima, sortez de chez moi. Na ndoto na bimi si bango na ndako bakei, nga na zongi na chambre Papa Fiston, na ke kolala. Wala kaka na ndoto mama zoto ndoto na yo. Quelque temps après, na yeko bima susu na moni bango, bazongi susu na ndako. Mais mon fils, depuis quand moi je pars, toi tu n'écoutes pas. J'ai même chassé tes amis. Alors aux ongles c'est vraiment les sous. Ça c'est me manquer du respect. C'est quoi ça? Na sili qui a osakate na zui na bimi sous ba camarade na yel libanda. Alors t'as la bimi sous ba camarade na esko libanda sous. Tellement j'étais fâché. Moi na bangi, moi na ngawa na ndoto alingi siko akeda balu asa lokola akima na fenêtre. Na habitien. Depuis quand moi ta mère quand je me fâche avec toi au bimara na fenêtre ok na fenêtre na kena ndoto na kangie na zongi se na ndaku ai na zi kombo ya kombo oh ba to ka solo na zi kombo na beti mwana pour ko indiquer mwana wana kata ndoto na beta ke na libumu na beti ko mwana mpema partout na libumu na beti mwana na libumu sikoyo mwana kwei wana ndoto mwana baliko le libumu passe. Vous savez, quand un parent tape son enfant, donc ils en ont un contrôle, non? Ce moment-là, on est là, article qui passe après tout, à sa maman, là, non? À tout le monde, les bouma quoi, il a c'est, à boire combo, à jusqu'au mois, n'a pas bercé. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je t'ai fouetté pour corriger. Allez, papa, fiston, voilà, attends, d'autres, hein? Tant que Simbi, moi, n'a naïe, elle a remarqué que, papa, fiston, j'ai remarqué que moi, n'a oyo, oh, et ça nous autres, moi, n'a gaïté. Oh, ça m'a engagé. Je me suis dit maintenant, oh, mais on a aussi oh, ça m'a engagé. Pas fiche ça qui m'a engagé, moi, la magasin mouké, ça moulay costaud, mais nous autres d'aki a yété. Pendant que là, oh, ça m'a engagé. Na simbe siko moi là, na ina balola yebo epona ta la elongi na yeso ki nani. Papa fisto mbala moko. Mwana wana abaluki masala ya soso ya noir. Oh! Masala soit noir ndenge nini na me aussi masala ngoboye masala wana baluki poussière et limoye. Je me suis réveillé na l'amour que la vie tient, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa fiston moi c'est la attention ba kamsus autre bête la rabatu tellement mon cousin là neveu na ngawana to solara bien, il était la première personne autre l'amour qui na tongo passé to solara na bête ke ba ndote bela expliquer tant on a bengi na tongo na tongo na bengi et dit cousin tu sais que moi j'ai rêvé ceci cela et quand on avait le binoan il me dit non écoutez voilà il y a pas de problème, il faut faire attention, vous savez que la famille la biso famille mbal na yo ba ndoki baza trop hein bandoki baza trop et puis voilà quoi. Avant même ça papa fiston il y a eu un jour que j'étais endormi na moni yé cousin na ngawa so pe neve na ngawana ya za na Congo Brazzaville mais nga na za na Canada na ndoto na moni azoko komba na ndaku na ngai. Oh c'est quoi ça? Moi je me suis réveillé là, mais comment ça? Toi tu viens balayer chez moi ici? Ah puis non je dois t'aider, tu vois tu travailles. Non j'ai pas besoin que tu m'aides. Yaya bilo comme ça boya on a ça ndoto yaya boya kama kamsu na ça ndoto. Oh kutana mutu moko boye azoka kabela eloko boya ka yango mutu sa ko etranger ndaku na yo mona ndoto belela yaya kubomba kate boya ka yango na sa ndoto. Et puis na boyi ndengo wana cousin na nga wana abandi koya
na kata ndoto wana asalanga lokola ba cour lokola asimbanga lokola mwasi na mbala kaka na kata ndoto wana na essaye mais toi tu es malade. Moi je suis la femme de ton oncle, même si on n'est pas ensemble, les enfants nous relient, tu peux pas faire ça, c'est impossible. Et puis surtout quoi qu'il y a une autre fiston. Alors quand on a bêté une ndoto wana et c'est normal, il faut faire très attention. Tu vois, yo, osa, moi na belaka, papa fiston, il m'appelait un nom là, voilà, comme la comaki en gros, voilà. Mon cousin là m'appelait, toi tu es l'œil de l'Éternel, la reine mère. Il m'appelait la reine mère, l'œil de l'Éternel. Tu vois, toi tu es trop dur, les gens te tentent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à te chercher, mais il faut faire attention. Donc, Azuma Kambouane, à bois qui c'est comme si c'était mon mari, et les gars n'ont pas fisto. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, si vous avez un rendez-vous, il fallait que les rendez-vous, bah, opérer une kyste ovarienne. Na KIP, na hôpital, bah, ça n'a pas opération kyste ovarienne, et les gars n'ont pas qui toquent très bien. Et les gars n'ont pas très bien. Wana zalaki, je crois, mardi, hein. Mardi, on a bêté moi, on a consort. Alors, quand j'avais vu, notre andengwana, malgré papa Banangai, Toboyana déjà, la commande à Moutoumoussou, avant même ça, tant que Toboyana papa Bananga, ba fisto, la commande qui seul. Tant que nga moko to balai ko solo la makasi na neve wana, ya moko na moyen na ndoto alenga ko sala nga ba cours consort. Mais il y a eu un temps, je me suis dit non. Et la femme peut trop chico, il faut nazo après il vient sentimental quoi. La soie qui peut monter consort. Banda ça qui mutuana neve na nga ko ba ki na ba mépris. Moi na ko benga ya invité, na bengi ya zui ya lingité, juste au jour que moi essaye clairement. Toi depuis que tu as pris ton mec là, au changea, aux arsenaux, aux raté. Toi, tu as beaucoup d'argent, mais au Lingimbo, on a une famille. Oh, comment ça? C'est pour l'avenir de mes enfants. Papa fiston, il y a ça, attention, Hermoko. Attention, Hermoko. La vérité, moussoussou. Moussoussou, n'importe qui. Moutou, quand tu as confiance, ne, papa fiston, tant que vous opérez, vous pouvez très bien. Opérer un IP, la tombe on a besoin à l'hôpital nan. Les Cameroun a été noté un certain mardi, il y a 2020. Tant que vous avez un kyste, on a je crois un certain mercredi, qu'elle m'a dit un certain mercredi, voilà. Et ça lui peut bien parce qu'à l'hôpital, na informé que papa ya bana. Parce que cousin, ça il faut voir ça avec ton mari. Hein? Il faut voir ça avec ton mari, ne veut pas que tu aies si on a bien papa la paix, a un téléphone, tu as ticket audio message, il y a d'autres on a l'autre, mais à son a pété. Si on a ton on a ngo, na autre d'autres mercredi, pardon mardi, bah ça une opération un certain mercredi, na ton je crois jeudi, je crois quelque chose comme ça. Na moni message ya neveu na nga wana eba benga nga mama eba benga nga tantine do achanga ba kombo il m'appelle d'abord je crois il m'appelle d'abord non message je crois message toi il m'appelle en tout cas je suis malade. J'ai des maux de ventre, en tout cas, aide-moi. Tu n'as pas quelque chose comme ça. Là, que l'hôpital, bazong sanga makila bazong sangai, so makile koti, makile sili. Makile koti, makile sili. Il y a tala niveau. Papa fiston, moi, je servais toujours cousin, voilà, ça c'est un bon, on a des copines, mais na koma ki kilo, je pas compris. Yaya, na te on est bandeli awa. O pesa ka mutumbongo, o idaka batu. O sa sakabatu mais mutu mo sa lisaya bezo simbate salangele tika peut-être nzamba liko épargner yo jour wala cousin wana ebisinga natana besoin bonga bino je ne peux pas t'aider na essayer catégoriquement na ebite soit ngai wapi je ne peux pas t'aider na personne bongo parce que moi-même je suis ici je suis hospitalisé dans l'hôpital carte bancaire ça na ngai té na kana ID na ngai en fait carte citoyen na ngai alors je ne saurais pas que ça le transfert. Aux après bande konagisa kuna benga bande konagisa saba sunga to benga
mobali na ngai akala akosunga moi je pas d'argent. Non, en tout cas aidez-moi console sunga ngai. En tout cas je ne peux pas. J'ai été catégorique pour afficher, mais catégorique pour nini. Yaya. Nzambe soka biyo. Oza mwana ilaka, oza mwana ilaka. Il y a de certaines personnes qui sont nées bana ilaka. Ce qui a pesa ka mbongo wana, elinga oza l'échange. Nde oya kufi oya biki. Yaya, yo posa di mwana ilaka. Te oza ina besoin ça le kamoko bona vie, au mona ka bebu. Oyo ki bolembu. Oboyo no osala oya tika. Tika nzamba épargner yo, oyo batilo le grama mususu. To beta ka solo opona ko peine bino. Tozobeta li solo pona ko nuire mutute, pona ko bebe sa vie a mutute, pona ko chola batute, kaka pona ko sunga ko la musa esprit. Ya on a ça rabino chaque fois. Bobo de la mingi pona radio ko télévision et puis to chaka ba j'aime bandeko. Chaka ba j'aime, telanga ba j'aime. Telanga ba j'aime partager. Comment ba ka émission o théâtre partage à chaque fois. Na s'appelle na maman pasteur. Maman pasteur beaucoup na France avec papa fiston. Ngala kabula ka émission pa bandimi église. Merci maman pasteur. Tout ça la kayango ndingo wana. Pona esika yo biki ne pas bika, esika yo longa ki ne pas longa. Nde objectif la biso yango wana. Ya la bandela à chaque fois. Soki yo bandé ko tala l'aventure mystérieuse de l'Afrique numéro 1 na parti ngemandong. O bandé ko tala kema la caméra te. Na papa la biso change mandala Congo Brazzaville. Tala émission la bino yango. Émission oyo ezo englober l'aventure mystérieuse ya parti ngemandong na keba la caméra ya papa la biso et Georges Mbanda. To sangisi yango awa et pesi radio le polité. C'est que bien. Jongo ndengo. Ya tanga ba j'aime. Taba j'aime. Papa Fiston cousin na singa na ide na boya ko ide cousin wana catégoriquement na boya na comprendre la boya ndenge nini. Alors, yé l'hôpital kuna passe ya ko sakanate na lali siko na butu papa Fiston na zoko mona mobile jeune moko ye azoko yosanga yo fundinga na police ndenge nini na yeko zoyo awa ngana otoke ndeko samba. Oh, ayebisi wa so na ndoto abiyo ko samba na ngana ebiote d'abord na ebiote na fundio wapi oza nani yaya soko loti ndoto ba omena soko ba police na butu ba mbwa bazolanda yo ba do amena sayo telema osakana petite soko loti ndoto ya ba be cauchemar olamuki olalite sambelaka pamela molimo wana papa Fiston mutu wana badi ko benda kana makasi abenda kana makasi abenda oh na beta mwana mobali wanga mwana mwasi na ndoto ko ndibate na beta et puis ba tondi wana ba babino moni te ba ki ko beta ye to ko bete po ozangi na inoso oyebi kutu yete na beta mwana mobali wana finai pe na boyo na papier na finir le na papier et puis na mkaboye ndoto ko beto na beta ki wana osakarate avant kutu wana cousin na ngwa tanga en fait neveu to cousin tangu na boy ndengo wana atikelinga message que non j'avais besoin qu'on parle mais tu veux pas décrocher mon téléphone et voilà patati patata patata ça va moi je suis un peu malade je me sens pas très bien kaka ndengo wana après ko beto a beta ki wana tanga la muki na tongo nango ata téléphone mais ba téléphone boy non neveu na yowana akufi yaya tanga. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a besoin de bundisa ndenge bandaki vous comprenez yaya batu nyonso ba ta confiance te ça tu vois que mon neveu m'aime très bien mon cousin m'aime bien ma cousine aime très bien yaya la confiance ne exclut pas le contrôle de ko peine yo combien c'est que bien ndenge bana ko bundisa na moi gentillesse pas l'esprit na yeba ça bien na buto so ko bundisa ka ye wana aye mutu tanga kufi ndengo wana tanga sangwe panale alors ex mari na ye papa ya bana na ye o amkonzi wana ayo tanga message na retard tanga ndeka kufi atangi message wana surtout wana c'est son mari qui nous dira que voilà ne pleure même pas parce que tu vois ce qui est cousin na kufi neveu akufi alela ki wana kolela. Et par rapport à Mbana Benga, j'ai collé la thé. Natangi message na Westninga Awa, c'était lui qui était à la base de moi. Yem dans des combinaisons. Oh, yo mona ki wana azoki ilongia mwana na yo wana, ezaki mwana na yo tezaki yende azoki ilongia mwana na yo. Bible linga mwana mingi. Taka ningo sa incantation. Oh, bazaki lata ndako wana ezaki ba tunongo ba sa incantation ba demo. Ndengo bengana ki bango osala ki biye yango mona kita osimbaki ezaki yete.
Et oui, effectivement, Papa Fiston, j'avais reconnu. Nzoto wana nzoto moi na nzoto ya famille j'avais reconnu ça nzoto ya cousin wana. Bon combien? Cousin wana kufi. Avant kuta kufa na butu na suka awa. Takale sanga na yakoza ya kozwayo poto kende to ke samba. Soki ko bundana aganya ngai ngana ngana kufa na peste na yi. Tant que Papa Fiston bana Bilaka bazali oui moi je suis enfant de Bilaka ndenge mama na lobi. Et puis mbongo banaye ko senga yaya mbongo nyonso so basenga na pays na Afrique wapi sunganga na za maladi mbongo nyonso bapesa kaka te yaya soki ati na kai mbongo oh wana elingo za lokola asombi maladi na ido ye alingo kufuna pesa na ye fimbu oyo libumpas oyo kuza neva na olela wana bometa nga bete ki mo ane kombo na libumu wana yango ebanda kyozaki ye kombo do ça a vraiment bête de ba kombo ba passer donc kombo wana yango lukela liwa abete na libumu yango wana sala tout pas ongela esimba kité cousin wana akufaki 5 jours kaka bilo de n'est pas à 5 jours yaya soki omoni mutu na butu oyebe ko fiki la etante pas melaka lobela ye Papa Fiston soki na angelaki mwana ngana ndoto wana te soki na pere cousin na mbongo ndenge ya kosenga ngai soki pe na bitu bundaki wana aganderanga ndenge mlenga kufa tole mwana mwana elaka ya mwana kufite yaya yo za kanini bokomi tala ndeko oyo ndenge alongi tolingaka chaque fois ndoto elata nzoto yaya na ndoto soko lotungaki obetaki bademo obetaki mutu mosongolo na kimukilipe okobeta okolonga te c'est que bien et ça rend ngwana oloti ndoto ya babe yaya la muka sambela kolala te sambela donc à chaque fois avant olala kobosa la kakosambela te o papa Fiston bagite alobi bokomi c'est que bien tala lisolo auto bomela kiyo lelo lomkola lelo yango yaya partager soki ata na bolembu ozana musala mais monsieur Koti yo partager nanu ata yo kotela sima partager yaya ta ba j'aime to chaka ba j'aime pour la émission oyo esunga bandeko moko songolo esika moko pakala to suki na biso awa to tala saki bino na bandeli comment est-ce que ko renouveler papier na bandeko ya France o bana kolela bazo renouveler so mukana tete ba changer système et comme na site ya ANF ok kuna oti adresse email na yo mot de passe au code ici ba document na yo console photocopie allez ba rentrer le message so ba le message et ça bien 5 jours après et ok na préfecture bon songolo préfecture ya Rubenga yo opesa au rendez-vous nde ok au renouveler bukanda na yo o Papa Fiston bagite Papa Fiston alobi o Papa Fiston mais on a la France te nene makam oyo radio lokole eza pour la batu nyos tout le monde entier et ça la famille on a la France on a la Belgique on a l'Afrique du Sud on a la Congo on a l'Angola on a la Canada États-Unis beto na beto. Voilà, tout le monde a thème que mardi, l'autre là dimanche, pardon, l'autre là lundi, donc lobby mardi, beaucoup là na 20h live Papa Sunda, à ça la révélation pona, ndeko biso Vincent Toulouse, Sila Bissalo, Bellevue pardon, na Liteya Kanda, oya zali bongo en Afrique du Sud, awa. Tosugi awa. Merci na maman Charlotte Caputo. Merci na maman Charlotte Pigeon à Londres. Ya lobi ibne ko lamba normalement ka legri am susute mais meka oyo ko sentir. Maman Charlotte Pigeon à Londres. Ya président Ibrahim YL. Vous commis te peux s'attendre en Nzambe, c'est que très bien. Merci pour na maman Charlotte Caputo, sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Lokole Télévision. Merci na Maman Naumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Coordinatrice de la chaîne Oyo. To partager, to s'abonner, to koutani prochainement pour la numéro sur Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud.
dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.